vraiment juste là au début. La première difficulté d'abord c'était, il y avait un tuyau de la régie de jeu qu'on avait coupé. Alors cette hémorragie-là nous a empêché de continuer. Vous voyez, l'eau est en train de jaillir, promesse qu'on pouvait continuer le terrassement, promesse que les gens pouvaient travailler. Cela nous a bloqué, ça nous a pris 3 semaines. 3 semaines, on a fait passer les appels. La régie des jeux se présente, parfois il n'y a pas de solution. Parce que dans chaque province, na cause qui sabino que bato ebele période ya Moïse Katumbi bazali koloba ke non azali lokola comment entraîneur ya ba gouverneur nyonso mais depuis basali ba découpage ya ba province musala ezosalama na katanga na ba province mosusu wana toka nde Katumbi azali kolalisa bato na makambo ya bale mazembe misala ezali kosalema te batika kokombattre ye po aza na vision ya bien batika kobundisa ye aza mwana mboka tobandaka koluka président ya mboka na biso. Action. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous me suivez, fidèles amis des Cocos Télévision. En ce moment, j'espère que vous êtes de nombreux en train de suivre votre site. Et je vous prie de s'abonner massivement car c'est une chaîne idéale. Moi, votre âme de servante, Greta Mandou Acoustique, autrement appelée la mannequin de la presse congolaise. Je vous prie de s'abonner massivement. Ça, c'est votre chaîne YouTube, ça, c'est votre chaîne préférée. Et surtout, pour s'abonner, parce que ma maman, vous allez en Congo Suisse. Beaucoup plus c'est la information ya mboka na biso lelo Congo Suisse ekiti lisusu awa place misala ya chef de l'état ezo salema malamu awa toza na avenue Kikwit na Lemba Foire donc avenue Kikwit eza na Lemba Foire et continuer petit ngaba mais misala vraiment esalema malamu tolinga vraiment to bandaka awa na avenue Kikwit pembeni awa na Lemba Foire na deuxième porte et puis tokosukisa na ngaba kuna avant de commencer pour nous repérer les qui toko ya kola kisabino musala kitoko o Congo Suisse ezalaka wana pour nous kokita kola kisabino ba image ndenge chef de l'état tosala musala na biso kitoko na pesi mbote ya mon papa maître John mwana poto ya tongo depuis Suisse motema maman Micheline na pesi mbote na superviseur na nga maître Papi au Congo motema maman Karine et pourquoi pas mon caméraman et donc mbala moto mobimba garçon swag na pesi mbote modete Guélon Marcel mbote sikozali un clin d'œil spécial à ma maman chérie Anita Motomba la chocolat Margon Tebois bisous et belé na yo Edith Massouk depuis Soudaf na pesi mbote et puis mbote na pasteur Michel Tia bande ko kande na ebisa bino toza sur le terrain tozota la misala ezotalema na bokasi kaka ya Enoch mbala moto mobimba azo balancer le bino ba image et puis tozokuta na isusu kaka na air oyo pona ko lakisa bino kotalisa l'ingénieur nde baosala musala na bango kitoko Enoch akola kisa biso le mec tokutani nti tomoni on appelle ça on détailler biso ça Je réponds au nom de l'ingénieur Filois. Ça, c'est l'entreprise Safomet. Notre projet, c'est surtout sur l'avenue Kikwit. On est sur l'avenue Kikwit. Les projets partent de l'entrée Fikine des importes jusqu'à l'avenue Elenesa. Ça relie plusieurs communes. Si je peux citer, à savoir, il y a la commune de Lemba, la commune de Ngaba, la commune de Makala. En attendant, attention, on va continuer parce que le projet, ça va très loin. Ça, c'est, je peux dire, c'est la première partie. La première partie, la deuxième partie, c'est du parti Ngaba. En fait, la deuxième partie va commencer de Lengesa jusqu'à là. De Lengesa jusqu'à là. En fait, papa, longueur, il y a là, vraiment, que ça compte, il va dire que longueur, on a, ils ont envoyé à notre projet a une longueur de 3 km. Et là, nous sommes parce qu'il y a des ateliers. Le premier atelier est dans le tronçon entre Fikine des importes jusqu'au pont Mouyaka. Et le deuxième atelier part du pont Mouyaka jusqu'à la cité. Je ne sais pas si tu as déjà fait. Ça évite à ce que les mois après demain, que notre chaussée ne puisse pas se dégrader.
deuxième couche, on va ajouter la descente, qui vient au-dessus des moellons. Là, c'est la couche de fondation. Après cette couche, on va faire 3 couches à chaque fois. Après, votre graphique. En fait, le point de vue tiré, notre projet prendra à une durée de 12 mois. À une durée de 12 mois. Durée de 12 mois, environ une année. Une année, oui. 12 mois, environ une année. Mais tout le monde a déjà un mois déjà. Sauf qu'ils ont se comprendre. Un mois, ils ont que les 2 mois déjà. Mais pouvez-vous nous dire, depuis au Bandi Moussala, ou soit depuis au Bandi Moussala, difficulté ni les besoins dans nos bras. Depuis un mois, on a des toujours. Oui, il y a tant de difficultés. C'est-à-dire, premièrement, juste là au début, la première difficulté d'abord c'était, il y avait un tuyau de la région qu'on avait coupé. Alors cette hémorragie-là nous a empêché de continuer. Vous voyez l'eau est en train de jaillir, promesse qu'on pouvait continuer le terrassement, promesse que les gens pouvaient travailler. Cela nous a bloqué, ça nous a pris 3 semaines. 3 semaines, on a fait passer les appels. La régie des jeunes se présente, parfois il n'y a pas de solution. Et à part ça, il y avait aussi le câble, toujours au même endroit. Toujours au même endroit, il y avait 3 câbles à moyenne tension. Parmi les 3 câbles là, on avait coupé un. Alors on ne pouvait pas passer sans qu'il y ait l'intervention de la SNEL. Vous comprenez? Et pour la régie des jeunes, on ne peut pas aussi parce qu'il y avait sur le même tuyau là, avant que ça se casse, il y avait des endroits où ça suintait. Vous voyez? Oui. Moi, en étant congolais, fils du pays, alors les projets qu'on donne de faire, c'est un peu. D'abord, je tiens à féliciter les chefs de l'État. Alors, ce sont des œuvres que nous voulons, nous, le peuple congolais, que ça soit implanté en RDC. Je n'ai pas voulu passer à cet endroit longtemps et je voyais que ça suintait. Et de mettre nos différents matériaux dans les couleurs à Tuana, des mois après demain, ça va nous créer encore des dégradations. Les Congolais risquent de nous critiquer. Alors, je n'ai pas voulu passer à cet endroit-là comme ça qu'il y ait une intervention de la résurrection. Alors, après avoir le coupé pour la deuxième fois, cela nous a permis de continuer. Mais pour la SNEL, on a quand même prévu des fourreaux. On a prévu des fourreaux pour qu'ils fassent passer leurs câbles. Pour la régie des choses, je crois bien, comme il y a une petite chambre devant nous, je crois qu'ils vont essayer un peu de se raccorder. Alors on n'a pas voulu trop passer de temps parce que nous marchons en base de durée. L'entreprise Safrimex travaille très bien, il a une vitesse de lui-même, c'est-à-dire on va voir malgré les intempéries, on va voir comment est-ce qu'on va respecter ces règles. L'entreprise Safrimex waza na vision ya bien batika kobundisa ye aza mwana mboka tobanda koluka président ya mboka na biso waza président ya bakongole aza susu président ya étranger te sikoyo bazotia ye bakala bazobundisa ye aza na bavision ebele ya bien ndenge aza wana fati aza na bavision ya bien ebele batika yasala kosala mpona motu nyonso asepela mpona motu nyonso asa sortir nde eloko ngai naza nango ya koloba yango wana. Merci beaucoup maman. Oyo ba difficulté eza na ndenge baosala mosala na bango. Bato bazosala mosala balobi mosala ezokende kitoko balekela monana mwana tomoni basali vraiment mosala. Nzela esiki awa tisika apuna pe ezokende ti na ngaba. Difficulté oyo baza nango eza mai régie des eaux azosunga bango okoloba nini na numéro 1 ya régie des eaux po apesa mai. Numéro 1 ya régie des eaux atika kosala biloko azosala wana. O bango nyonso wana bazoluka ka échec ya chef de l'État. Mais chef de l'État azoluka asoutenir mboko ekende liboso azoluka asunga biso otala président na biso ayaki na réagi apprêter serment azalaki amboni santé azalaki munene mais botala nde azokona eza si yake aza na souci ya peuple aza na souci yake asunga mboko ekende liboso mais bango moko wana baministre na ba-DG bazokombattre yango wana bozomona makambo mwa manevre abandi bazosala manevre bazosala bakale na bango po aresir te mais souci na eza peuple asan sortir bamba na conseil misalo esalama te mais tozosenga chef de l'État afongola miso na ye lokoli yasa créer
structure na ye ya suivi bapoursuivre ka suivi esalema mpo mosala oyo esila nde eloko ngai mama Augustine mbiya nalobi yango wana. komona ngai papa Fortuna Mukandu mosala bakamarade balinga kobenga nga mingi Machobo. Papa Machobo komona awa papa aza na deuxième partie mosala ezosalema awa na ngambu ya ngambu mais komona ete bavision ya chef de l'état eza vraiment malamu makasi azosala mosala na ye kitoko abandaki soki moto ekomi na suka abandi mpe nzela oyo esusu ya teknike un mois déjà esaye kokisa une année mais un mois déjà mais misala ezosalema makasi oyo tokoloba nini mpo na chef de l'état. En tout cas, vraiment, on a professionnel merci na chef de l'État parce que volonté ezali, volonté à osala mosala ezali, biso personnellement ngai na banda na Bemba. Eza ntango ngai na bandi na Bemba. Place oyo komaki na insécurité makasi mpona misala oyo ezali babiloko ezaki awa ebele eza kopesa mpe insécurité. Mais na vision ya chef de l'État ndenge apermettre basala nzela awa tie kende okoma ntina elengesa, en tout cas c'est très bonne chose parce que ekodégage naloba nini baembouteillage po mutu ezalaki soki oza na ntango olingi okende ou bien oza na Kingabwa olingi okende IPN par exemple, ça te prend beaucoup de temps pour faire l'exercice, pour qu'il y ait des victoires, mais awa opozwa limité, donc oui, awa directement de là où il y a une IPN. Donc, et là comme il y a pour sepela nango, il y a pour kumisa, il y a pour sengerae, zambe azala makati belé, oui mais que ça ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est aussi le coronavirus, donc mon nous a présenté. Mais volonté à refaire les cas. Merci beaucoup papa. On a baoyo bazawana pona kufikaka chef de l'État au lieu d'avoir encouragé la peut-être à égalité, mais baron mutu kufikaka eka kapozo ni kamsala sima et s'adresser na bana. Merci beaucoup maman pona baoyo bazana critique. Donc eza droit na bango. Eza droit na bango ndenge tokomi na état de droit, démocratie. Donc, principe y a expression d'opinion soit le banding à moni. Mais, à quoi sa conscience n'a été? On comprend, maman journaliste. Moutouana a critiqué, tout le monde est l'autre côté, mais conscience n'a été. À quoi ça a été? Conscience n'a été et que papa place pour eux, à dos sala. Côté infrastructure, presque dans chaque province, il y a quelque chose qui s'est fait. Presque dans chaque province. Na cause qui sabino que bato ebele période à Moïse Katumbi, bazaki koloba que non azali lokola comment entraîneur ya ba gouverneur nyonso. Mais depuis basali ba découpage ya ba province, musala ezo sala manakatanga na ba province wana. Donc ande Katumbi azali kolalisa bato na makambo ya bale. Mazembe misala ezali kosalema te. Mais na minute oyo avec vision ya chef de l'État presque na province nyonso. Action. Voilà, nayebi que vous êtes ébélé devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre chaîne Bobolinami télévision et puis ça rabine vraiment d'information ya vrai ya mboka na biso. Bozala toujours fidèle et nga na biso bino bozala ka fidèle bozala décider na bokasi ya maître John et ya biso ba o tozali a na Congo Suisse tozala ka mosala kitoko pona mboka pona bino bana poto pe bana kin bo continue toujours de s'abonner massivement. Omoni musala ndezo sala ma chef de l'État zo sala musala na ye musala o eza associé na hôtel de ville. Donc gouverneur hôtel de ville nde aza hôtel ya makambo oyo musala ezo simbama makasi. Tomoni wana vraiment baodéclaré baosala misala na bango kitoko bazoya na ba aire esengelani mais régie des eaux azosunga bango te na mai tout à l'heure wana tio etoboki wana régie des eaux azosunga bango te na mai ezala bien régie des eaux osunga mpo misala kitoko oyo ezosalema oyo eza déjà na deuxième porte africaine na veni kikuti nde bazosala yango na nga bakuna mpe toke bozwela bino baimage bazosala yango donc bosoutenir peuple bosoutenir
l'état congolais na biso et surtout chef de l'état na biso soutenir ye na misala kitoko azosalaka na mboka makambo kitoko azosalaka azobongisa vraiment banzela depuis nzela ebandi ezokende 2 mois si je me trompe pas ndenge bandeko bauti koexplike ekende 2 mois difficulté eza te difficulté ya makasi eza nango kaka mai misala oyo etambolaka na mai soki boyede bango na mai vraiment esala malamu nayebi eki nsima kamera na ngai enoko mbala nde moto abongisi bilili kitoko oyo ngai nayebisi bino kaka mosala kitoko na Congo Suisse eza chaîne numéro 1 na kati ya YouTube wana ngai nde moto nayebisaki bino mpe nazokontinue koyebisa bino bokontinue kosabone bakritike na bino nde esalaka mwana na bino leki na bino ndeko na bino yaya na bino oyo ya bino Greta Mandungu acoustique asalela bino mosala kitoko bakritike nde kosala échange lolenge na ngai ya kosala mosala soki na bale kosala ngo na mikakatano na meka mpe kosala yango bien merci na bino nyonso nasengi bosabone kaka masivema merci na papa na ma maître John de Christus na poto ya ntongo merci na mon superviseur merci na cameraman na ngai mbote vraiment na bino nyonso bozwi bako ya kolanda bao mpe bozwi bako ya kolanda tie bokontinue kaka kotala biso chaîne eza moko ngai na bino tokomani kaka na chaîne kitoko